nasili nayebi soki alingela ebomi toyokana motema motika mbala ya liboso yokende kimotako oyebi yo moko soki nasalaki molende esheri nde yozongaki olobaki yo kozongelanga sika oyo wapio bamonaki yo na Bujumbura na Lingomba ya basi okotaki nekala ya mbena bomelaki basanga nsima nango bakangaki yo tososola lelo toye apotolaka sabino ndenge nini lelo bana poto kokokese na poto ko mpena pasi mais toki surpris tokutana bavie bamukuta mutu okese papa wendo atika lelo ezoya bongo na poto donc vous allez kolanda ndenge nini parce que répétition bango asuka na kati ya halle de la Gombe ndenge elekaki donc tokosenga na bino bana poto boya bapere nde bazwi wana précisément na mokonzi ya Evry de babi Evry nyonso mpenza esima mpa na ye moko Tetindo Ngala mokonzi ya Evry donc bapere bazokoya bolongo à Paris, Bruxelles, partout donc Portugal, Espagne boya kuta na Suisse wana mpona bapere nde bazokoya kuna boye. Bonjour papa. Enfin bana poto bazela bino masolo ngo za ndenge ni no masolo bana poto basepela biso de makambo tosili makambo tosili tokobeta kipe donc dia skip lelo e mokola dimanche soko esili jadi biso du mpepo mpona bino kese mpe bapapa boye bokofanda kini te baleki bazolela bana bino akeni mikili bazokende te bino kaka bafie bokende mais biso ezali contrat na biso ezali contrat makambo wendo atika yango bamona biso discipline biso abata discipline sikoyo poto bana monde me bazozela bino bokena poto précisément na mboka nini biso toke Suisse Kofinga mwati teo Yompe mwati kofinga mobali na kati ya bare Soko mingi mobali Leko mona yo lokola soka Akolobela yo tina nini Ya mama yo yoke iye No ya mama
Zalia boye yamba matamo le mbona no bana poto kana le yemba bazira kuna te so to beti le yemba donc talaka kaka ngange tungulula nganga mukolo ya loti kumboti yendi talabana baba uya sala lo samutseke sikoyo ngana zo notala bana na ona tika kuna poto yaona bele ba on le seba déjà ba ke ngana za ko ya kuna en fait bakolo musique internationale na mikili bakolo musique internationale donc masolo pena wendo na ndo baselo masolo penza au carré donc tu dois être 5 na festival il y a 5 continents donc festival à 5 continents biso tu dois représenter il y a Congo na festival wana donc il y a Afrique mobimba il y a Afrique mobimba donc Afrique bazuka pays moko orchestre moko voilà bakolo musique internationale secret ngozayini secret ya musala donc ba moni pe musala donc ba yaka na bango pe ba talaka ba bino bango ye yokaka orchestre yango nde yango rumba ndeti mais rumba tikalaka na biso rumba tikala nde na bakolo maintenant na Suisse précisément André Ozalapo bande bazo na soit partir à Paris Bruxelles Portugal nyonso na boye bazo bino ndenge bo Suisse na minute tozolo déjà propagande leki koleka donc fiche palangani partout donc eza place ya bosana te tant komika na Suisse omona fiche est allé partout donc pour tout moyen obunga eza te baya kaka isika bayebi ke festival on ekozala 5 continents bana wendo tokutana wana bana wendo na poto bana wendo na poto poto ya biso kobanga te biso bokima te wili yo mona bamindele baza koye belebele baza koluka biso donc tokima bana projet ya danser ya milai ya minene mpona biso ndokima na poto pourquoi biso bato okima biso na poto te ngaso ndenge navanda na poto na kovanda me na okima te na kende na bandi ya okima wana kutu biso bulo wana ezalaka te tout à l'heure tomona na répétition ndenge ozolamba biloko toza na répétition mpo tozobeta na jazz kif awa dimanche biso tozoclôturer masolo ya jazz kif dimanche donc biso na bamanu dibango biso tokobanda après bamanu dibango babeti après d'accord merci biso nde tosukisa jazz kif ya masolo ya koseka nango te
enfin tango ekoki tango ekoki Bonjour Pepo, Mikila Poto, tout le monde a répétition tout à l'heure. Vraiment d'abord un coup de chapeau, merci. Musique Itoro, félicitations. Aux Arabes avant goût, il y a Poto Bene. Bon, il y a répertoire, tout ça là, il y a moins un peu déjà tout ça. Donc, avant goût, il y a moins déjà. Bon, la Poto, c'est la vie. Bon, c'est la vie, c'est à pied ferme, toujours à bonne et due forme. Bon, maintenant, tu sais comment suit ces ans comme un festival, concert bokeh, vous précisément. Toujours qu'il y a un festival, il y a 5 continents. Donc, il y a un Afrique, ils ont des bus pour représenter l'Afrique. Il y a un festival, il y a 5 continents. Mais la Suisse, on a un endroit. Bon, pas seulement que pour l'organisation, mais il y a place pour organiser le festival, il y a 5 continents. Vous promettez que vous avez un poteau. En tout cas, musique a une chaleur, donc tout le rythme est allé. Au pena et c'est plus ça pena mélomane ba musique qui tourne quoi. Tout ça dans rythme nous sur donc ba c'est pas makasi. Oui, parce que combattant te ba boya que on a bien remettre musique na poto te bino ma ta bino te. Bolobi maman va combattant ta bino te. Voilà bisoté pour bisoté participer à la maman pour le moment c'est la musique qui nous concerne. Musique indé. Balingi babina vitika Afrika. Se présenter pour na poto à travers le monde, nous anani beton question. Comme on a boulantou lundangi
Avec un orchestre, c'est la musique internationale. Dans un drummer, il y a groupe. Bon, tout on a tout à l'heure dans la répétition, musique kitoko, ni nous ça, en Suisse, en fait, en Europe, nous sommes, on soit aux États-Unis, on a peu concert. Si enfin tu es invité, Montonio surtout, tout. Aya koyoka musique il y a elenge kitoko, véritable rumba. Après combien de temps vous avez ce poteau? Dieu seul sait, Dieu seul sait. Mais quand même, vous avez depuis Wenda Koufaki, si. sortir le bosson yango. Ah oui, sortir le bosson yango yo. Malgré devoir, banini tout, mais Zambie a des poteaux, ça n'a pas monté pour la bine. Ils n'ont rien. Tout ce temps-là déjà, ils n'ont rien pour la biso. Ils ont des moussala. C'est comme la vanne qui n'a pas moussala, mais même moi peut-être encore un peu na potoka moussala encore yango. Boki maté. Jamais. Boki mezara mama jeune. Wana nde bango. Mais pour ngai penza personnellement penza limité. Moi bambote na bandu na poto. Bambote bande konyo surtout baninga no surtout baebinga bulantulu. Bambote na bango basalam na bango et surtout famille Ndangi en tout cas basalam na bango.
Merci pour l'année nini to ekina masolo na ba père ndenge mambeleki donc bana poto ba fait bango na siko ya bango si bondivi bango pour soutenir bango donc Teddy Ndonga la mokonza Evry ba bio très fort ba biko longa Evry o ati na kati ya Suisse na boye pour soutenir ba père ba maminyo sungu plutôt boya wana boye kama yo kende ba image wana donc kama zo tikala mais on a sima l'union sont to bon sango 16 mm donc mobile à série très fort on a qu'à www.info16.com sur YouTube au côté info16.com donc mobile à série tout ça on a pour l'activité de l'union au mariage au deuil anniversaire c'est simple vous entrez en contact avec nous c'est comme solo mbala papa en direct tout ça les bino mariage et style maman pour tous en ango tout le cas d'agence moko bossé des bunga DVD bunga ozonga bodon biso zana événement na l'union sur la carte www.info16.com donc 16 mm zana très fort aron zawana et mon kamba comme la bio belaki pona ba maman te la série donc vous entrez en contact avec tous les amants petit camarades tout numéro